toyaka mboka mboka moto yaki kotika moninga za te ndenge ka masolo ekendaka nayebisaka bino ke biso tozalaka bakote oyo kimia eza na mabota na bino mabende liwa livia na Washington Seattle zwango bongo oboyo ko nika tokos na ndenga mugete ya la po ya la bay tokos tozali awa masolo eza ndenge nini kupemi na palembo souci telema ya URN leki nazo yo kaka URN na 40,000 de place 40,000 kotondo te na be telimere li solo na izi ki yobi ke stade wana 40,000 nazo ko imaginer ndenge nini eroyi ko za mère bon to beta tourne stade na biso mongo zawa desape ya 40,000 okende omona ndenge nini stade ngo stadium ngo ezali ya 40,000 o imaginer déjà 40,000 ndenge okiyozala to kota boye na kata stadium boye na ganga da bi wow oh nesu tozomona boye oui baza 44,000 tala stade munene donc tokende otala baseball na mer wana tala mer jolibilité mer à père et l'homme encore ya suivre wana elokoti na ebisaka bino bimisaka mama yoko bimisa mama tozofandisa mama na palais etali yo bon wana biso tozo vivre na zaki na stadium to vivre kitoko awa na ebisaka bino masolo ezalaka koto epa ya les vieux pères awa USA tozalaki samedi boyebi ke ete komi kokende neti na kosila ekomi kokende neti na kozongisa oyebi kaka ti bozalaka deja bakoto toyaki na tozo sepela na kati ya stadium tozo ganga kitoko tozalaka na miziki il faut tobetaka masolo ya miziki nayebisi yo makambo ya miziki ezikomi kopesa pasi mais eza bien po ba congolais belé ba vova kaka baza ko vova donc ba congolais mususu baza ba nyosologue mais ngai au moins nayebisa bino ke nga na nyosologue te c'est-à-dire les vieux pères ayebaka tout to le garato se compléter mo na bino po mona na ba life na biso na lobi moi trop pour les vieux pères alobaka déjà trop bon bino pe fo bolobaka siko lelo mo na tikela bino ta ko lobeza te mais bochana ba commentaire pour commentaire ndé susu pesa makambo na leli nazole la Marceline de longue jamba boyangai ta cause à suivre na komi wapio boyebi que les vieux pères asekaka faut kimezali vous comprenez zwango bongo faire rigola nazana masola faire rigola dossier faire rigola ezana mesa mais ni va avant de décortiquer ngo il faut na benga non marka uzi omoni Vico à la série nazo comprendre binote nazo comprendre pe ferete nazo comprendre pe qui pas ferete normalement na lobaki ke na olobela kai soute mais tozana kati ya communauté congolaise il faut tolo yaka ko bongisa bo tozomona ndenge ni communauté na biso ezokende tozomona ndenge ni ba jeune génération il faut to meka ko encadrer pe internet to ekotisi susu bantsongi na bantsongi donc tozomona chaîne moko ya malongo bimbisaka maloba ya bien ezate ba chaîne nyonso minene eza bantsongi na bantsongi soko zuba moyena tanga ba kombo ezate po bino mo boyebi déjà que les vieux pères na loba déjà na pesa bino bantsongi nini bazana internet et surtout bantsongi o bazana Kinshasa ba koki ko loba vérité te pas ya vérité yali balingi ka so bayoki pa yo muto il fallait bakumisa bakumisa te wana nde baza ko sasa to yena problème nini makambo ezole kana kata comportement ya ba musicien comportement na biso na réseaux sociaux comme ya kofinga nga moko so nde ba na péter ba plomb au mona rina yaka na baniko regarder so na baniko regarder ba tune mona moko na tutaka ba bordi ndenge na comme sous na tutela ka faire ba bordi na bipeke na tutela ki na tutela pe déjà les grands mopa ba bordi na tout la paix oise ko bordi mais pour bango moko ba dépassaki o comprendre ko zongo mabete po o les vieux pères nga moko wana maloba na ngeza yeso yo tendeko na ebisa bino ke muziki les monde ya divertissement toza pour tout se divertir tozo pesa pe information o eza exact donc likamba oko c'est la moninga azate toza awa na ndenge ni jalousie za tellement trop na muziki e ba fake news eleki tellement mingi e ba ntsongi ba l'équipe tellement mingi surtout bantsongi ya ba chroniqueur na ya ba chroniquati na ba chronifuati na ba faux journaliste o tozoko mibenga o menga na za le vrai nga na za meilleur po nga na za loyal bino moko boyebi les vieux pères na tenga makate na pona nzela na za na nzela ya vérité et pas vérité za la pas yo bomona ka pole donc polele kwa ligne za bien tracée yango toleka na yena masolo nini faire rigola
faire rigola ngana yeko finga faire rigola tena yeko pesa ba qualification à faire rigola na ngena la kisanzela moko eza peu importante ya kolobela ye mais c'est important pour toza na kati ya communauté congolaise pour ngana tinda ki itaza na musicien ye moka lingaka za na musicien malgré zo kola te depuis balobi tsaki le petit poisson deviendra gati lelo na koma grand te azaka petit poisson depuis papa wemba lobaka na ye wana lelo 25 ans mbisi nini onga kola te ta mbisi na kati na mbisi baki simbi bazala te mbisi zo a komi 25 ans fois kola vraiment donc a kumeli mais faire azo kola te 25 ans ngo azata na 5 trophées te. Donc ma surtout les concerts ya faire rigola ba concert nyonso o abeti na orchestre ne eleki 50 te et mais mutawana bozo benga e grand prêtre n'est pas mutema faire ebe barandango wana bino mo bomoni ba audio bimi teleme belé a pour na faire rigola ba te belé ba témoigner et belé pour na faire rigola ndenge faire rigola a nyongaka totala a na écran biso ndenge to mona que les seuls musiciens congolais o azo finga ndeko na musicien na TV eza faire rigola finga fali na TV ba tunyoso batika la bouche be balobi mais ezala ka tele loko ndeko azo sala a finga kofi lekela e bongo to fana finga mutu mais artiste ye moko afungoli munoko na ye wana komi ko finga bato c'est ça vraiment moyen et puis ye moka loba kaza muta buzoba to ye baki ke faire rigola kaza muta buzoba mais nzambe fimbo nzambe beta ye e fimbo nzambe beta ki nzamba la kisi ye yoza petit lokolo za petit poisson otika la petit poisson ndebe ezabe l'une des raisons oyo le omonike fali alekela ye pele fali atika ye na ba niveau fali tile lo répondre ete fali la kisi ka ke sagesse mundeko na kufa fali tindela ye me condoléances pour na kulakisa humanisme ndenge ni bafandaka na société donc ba faire rigola na ba maraka huzi baza bato fo ba bizwa bango batie bango na société babandi ko éduquer bango balakisa bango ndenge ni bafandaka na société batebele o ba rater classe ndenge zakaya lo baki faire rigola za mutu a rater classe a kota classe mingete talaka asuka na 4e primaire donc même certificat ya école primaire a joate donc mudanengo na kufa na société za facilité et ça difficile au moni azaka na problème ya pronom personnel ce que faire azo loba français problème à faire rigoler za ka ba article na ba pronom personnel au moni ayebi ko employer article te ayebi pe ko employer pronom personnalité na zolo ba mabete na zolo ba bien. Pourquoi nazolo baboy pour nazolo mona façon azo okendele ndeko ozo pesa ngakanda mutu azalaka boyete mutu bongi fo zala na ba moralité zala oza déjà mutu oza homme public fo yeba ndenge nini na kosola na bato ndenge nini na koloba na bato ndenge nini ozo landa bato bato bazolanda belé mais yo homme public oza lokola idiot moko boy bosiko soki yo za idiot bato baza na simano ba ozala ndenge ni donc ozo bema bato na nzela moko donc sans idéologie tala idéologie yo moko pesi awa ne makambe pesi ngakanda yango yo awa après stade de martyr pesi ba moi slogan bato ba sepeli bato ba yokela yo mawa po ndenge nini ozo kokate ndenge nini fali azo lekayo fali azo mboka mbimbechi maboko ke oleka liboso mais tala yo wana bandi ko sumba nangana toko lobana na mwana wana ya mbanza ngungu tata na yo uti ko kufa awa na mbanza ngungu amona ta péage kutu te ata péage ya ba Kongo atika lo mona te ko to sombaka ba mbika na ba kuanga na yo et puis azo ya ko pakola nga eloko nga na laka te nga ndo mona nga bona uti ko bota ye avant adhérer ba fongola esima wana ko moko bimisa mai tuna yesoki na réseau nga na tambola ka mona ka entourage na nga ezalaka na ba pe na mwana o comprendre siko pa ekanda na ngai komi yango yo c'est ça ba comportement ya baboye ye faire rigola ye mutu abanda makamba ko finga batu na musicien ko finga batu na internet afinga fali afinga Koffi Olomide pe alobana ke makamuno so eutaka pa marka uzalobaka eutaka pa na ye c'est-à-dire na compte ya réunion na bango basalaka toyebi en plus toyebi ndenge nini makambe kenda toyebi masolo ndenge nini ezoleka ba audio ebimaki religion o bango bakendaka a initia marka uzi a initia pe mutu wana mokuse wana zaka na ye wana na bosani kombo na ye a initia bango a initia kapele kine o baliaki wana zwango bongo oboyo ko nika tokos na ndenga mugete ya la po ya la bai tokos tozali awa
Donc ce qu'on dit ça on a boy bango que Laura Sokoko oza zoba. Moi Laura Sokoko oza zoba bna ki zengi badio mbongo bna na badio na 24. Badio na 24. Et le bango artiste mso ali ani ona atimira mama banie badaka na Dubai. Fait rigola. Ah badio na 24.